72 heures après avoir reçu l'état de la situation générale des forces armées auprès du haut commandement militaire, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé visiter les militaires et leurs familles au camp Tchachi. Accueilli par le général-major Ilunga Kabamba Kampete, commandant de la garde républicaine, et tout l'état-major de cette unité de protection, le président de la République a reçu les honneurs et passé les troupes en revue. C'était au cours d'une parade générale de la JR, garnison de Kinshasa. Tour à tour, le chef de l'État a visité les 10e, 11e et 12e régiments de l'infanterie, ainsi que les 15e régiments commando, le 16e, 17e et 18e régiments de la garnison de la capitale. Le commandant suprême des FRDC et de la PNC a tenu une brève causerie morale en lingala, une des 4 langues parlées par les militaires en République démocratique du Congo. Tolakaki na campagne na biso tokotala likambo etali social ya ba soda na ya ba policier. Yango wana lokola nayebi ke bozali ba voisin na ngai nazaka pembeni na bino wana bina ke yota na ba voisin na kosala visite ya camp po nalingi nayeba ndenge nini soda na famille na ye bazali soigné. Soki eloko akobongisa ezali toluka ba moyen ebonga. Nalingi natala likambo etali ration na bino. Soda na famille na ye baliaka ndenge nini, balalaka ndenge nini. Likambo etali ba équipement na bino awa na kati ya camp ezali ndenge nini. Bayebisinga pe ke kelasi ya bana ezali awa na kotala etali ni ezali totala ndenge nini tokoki kobongisa yango. Wala likambo na eli lelo namona bino pe bomona ngai toyebana ezali malamu to mabe. Wala bana mboka nalingi napesa bino kaka nde moral boyeba ke commandant suprême na bino akozala be na souci na bino ndenge oyo ayaki liboso na ngai azalaki na yango. Bobange eloko moko te, bozali na maboko ya malamu. Ba problème na bino nyonso ekozala ko préoccuper ngai au plus haut point. Nakozala toujours en contact étroit na ba konzi na bino, ba commandant na bino pona yeba moko na moko ya problème o bozali na yango. Natiki bino nazo souhaiter bino mokolo molamu. Nasengi bozala na moral toujours très haut. L'État a kozala toujours pemé nabino po bozalaka toujours en pointe ya ko défendre mboka na biso. Kolo abatela bino tokomona lisusu. Merci beaucoup. Cette brève allocution a galvanisé le moral des unités combattantes et les familles des hommes sous le drapeau par un accueil sans précédent. Est-il vrai que Moïse Katumbi rejoindra le camp du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Qu'en est-il du duo Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba? La victoire de Félix Tshisekedi à la présidence de la République aura-t-elle une influence pour la suite de la carrière politique de Moïse Katumbi? La réponse à toutes ces questions, c'est samedi 9 février 2019 dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote avec mon invité Évariste Omana Ochudi, proche de Moïse Katumbi.
Bonjour à tous, chers peuples congolais, je suis M. Evariste Omana Ochoudi. Je confirme ma présence pour l'émission chez M. César Ngadi. C'est samedi 20 février, on en parlera sur l'actualité post-électorale en RD Congo. En tout cas, nous vous attendons dans cette émission qui aura des analyses pointues sur le plan politique et social et le départ de M. Félix Tshisekedi comme l'actuel président en RD Congo. Et le départ de sa mandature, bien sûr. Tokosolola pe oyo etali politique ya mboka na biso boyebi ke politique ya mboka na biso yango nde bato bazali kolanda mikolo oyo. Émission ezali téléphone ouvert, bo hésiter te bo poser ba question na bino en direct na invité na ngai Evariste Omana Ochoudi proche ya Moïse Katumbi na 01 64 38 54 68 p na 07 53 36 38 09. Bandeko na biso mbote mingi kwa bino ndeko Evariste Omana Ochoudi proche ya Moïse Katumbi takoza samedi oyo le 20 na émission radio télé à M. César Ngadi toto le bela matali makambo moko na biso surtout makambo nyonso etali mapona doti koleka mikolo awa na kosenga na biso za kolongo bongo toyeba kokabola tango wana ensemble na M. César Ngadi et bakapimiste nyonso. Rendez-vous avec le Patriote, c'est samedi 9 février 2019 de 14h à 16h sur la 99.7 FM MNG Radio.